Euh, Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers patriotes, chers compatriotes, naïli sous liboso na bino pona opesa bino information. C'est vrai que nazu bapele belé dans ce sens que baninga ebele balali motema pasi bamusu basu estomac ba tension bameli bakisi à cause ya ba résultat trafiqué oyo tout est koyoka parce que bato nyonso basatandaki ke ndeko Fayulu nde mutu akobima président de la République parce que il était déclassé na course ya baélection bakutaki kolanda. Alors bandeko ndenge pression ya peuple ezali ndenge injustice emonani monde atier, colonel Nanga alobi soit ako confirmer ba résultat wana soit ako annuler ba résultat. Donc soko annuler ba résultat wana c'est-à-dire ako annuler élection oyo uti koleka. Donc ils ont considéré que kosala ba élection mosusu na ba année prochaine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que na ba année prochaine on tosala ba élection Kabila zongi na pouvoir en attendant l'élection wana eya. Parce que ceux qui ba élection tondimi dans 2 ou 3 ans toko vanda boité na mboka sa président. Donc cela veut dire que président il faut azala. Alors le président wa kozala nani akozala toujours Kabila. Donc bandeko toza toujours na pasi. Donc na minute na zolo banabino colonel Nanga aza prêt ya ko annuler ba résultat wana pe ko annuler ba élection nyonso la ndenge salamaki do photo bandela sous ba élection na banzi na yebisa bino bandeko nanga ke porte-parole ya IDPS alobaki déjà ça ce qui l'avance wana ke ceux qui to continuer boye ba élection ngo ba annuler yango. Donc ezabi loko bazwaki déjà na ngomba. D'abord bomonaki ke président Kabila atiaki ba dauphin na ye ayaki na ba dauphin mibale. Dauphin moko atie na kana bango, dauphin mosusu atindi na opposition. Donc na yebisi kuna baza ba stratège. Deux dauphins mais moko na opposition, moko na cannabis. Donc résultat oyo kobima ekozala toujours soki ebimi na kana bango to ebimi na opposition yeka muta ko remporter. Donc bandeko eza mawa mingi. Nanga rappeler bino mes chers frères et sœurs, chers patriotes, que les gens qui votent ne décident rien. Ce sont ceux qui comptent les votes qui décident tout. Alors bandeko toyo kananuka moi séquence na likamna uti koloba ce qui est veri. Alors on va commenter tout ça avec vous, Gérard Gérold. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes expert de la Fondation pour la recherche stratégique chargée de l'Afrique centrale. Avant de vous faire réagir, on va d'abord entendre Corneille Nangaa, le président de la commission électorale congolaise. C'était aujourd'hui, il s'exprimait donc devant le Conseil de sécurité de l'ONU, à qui il a demandé de soutenir les nouvelles autorités congolaises. On l'écoute. Il n'y a que deux choses. Soit confirmer les résultats de la CENI, soit alors annuler l'élection. Annuler l'élection voudrait dire que les institutions en place vont poursuivre. Ils seront là parce que nous n'aurons pas eu un nouveau président jusqu'à ce qu'on organise de nouvelles élections. Confirmer les résultats de la CENI ou annuler l'élection, l'opposition congolaise, en entendant les déclarations de Corneille Nangaa, dénonce une forme de chantage du président de la CENI. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ou que vous dénoncez? Écoutez, moi ce que je dirais à ce stade, c'est que M. Corneille Nangaa veut donner l'impression que le processus est terminé. Mais le processus électoral est encore en cours. Il a encore la possibilité, à ce stade, de l'améliorer, de reprendre un certain nombre de choses et de faire en sorte que les résultats qu'il a donnés soient crédibles. Et crédibles par la seule manière par laquelle on peut rendre ces résultats crédibles, c'est de les rendre traçables. C'est la traçabilité. C'est-à-dire qu'à partir... Ndeko nangai boyoki ndenge Corneille Nangaa lobi
devant journalistes et la communauté internationale. Donc, au lieu à l'obakeno, kobandela ko compter ba voix, toye banana gagné. Non, il précipite à dire que il sera préférable soit à maintenir Félix Antoine Tshilombo, soit à annuler ba élection. Élection. Donc, ce qui a mis qu'on annulé, alors, tu reprendre les sous Kanambe. Donc, ce qui va élection qu'il y a, il sera dans 2 ou 3 ans, tu continuer dans Kanambe parce que mon kilé qu'on va n'annoncer sans président. Bande Kunangai, ils ont même passé. Moi, je crois que à cause de la pression à quoi annuler, pour ça sur quoi Kanambe 2 ans ou 3 ans les sous en attendant l'élection qu'il y a, il y a un bon makabibele. Donc, bandeko, ennemi à Congolais, ils ont Congolais. Nyonso yo soki Félix Antoine Tshilombo azaki na cannabis ayaki Dauphin Kabila te ndeko makambo nyonso ezate. Alors mes frères et sœurs, boyoka ba condition o ba pesi Tshilombo na musala na ye. 1. Akozala nani? D'abord azali un président par nomination rwandaise. 2. Un président sans primature. 3. Un président sans ministère de la Défense. 4. Un président sans armée nationale. 5. Un président sans ministère des Finances. 6. Un président sans ministère des Affaires étrangères. 7. Un président sans ministère d'information. 8. Un président sans la tête du Parlement. 9. Un président sans la tête du Sénat. 10. Un président sans pouvoir sur les officiers rwandais. 11. Un président exposé au risque de lynchage ou d'assassinat à tout moment. Félix Antoine Tshilombo, un simple figurant et otage du pouvoir de Kigali. Mes chers frères et sœurs, c'est vraiment malheureux et le Congo n'est pas toujours libéré. De Bandeko, Boyoki, quelques conditions où ils allaient, ceux qui ont du pouvoir, ndengenini à Kozala. Donc, mes chers patriotes, Bobanomona Kanamnotila Rabino ba séquence ya Koloba, Batu Baouti Koloba, pour na pasi, pour na koyebisa peuple, pasi o baza komona. Mais bande ko na sengi na bino bo garder foi na bino, eze belé bazu ba tension, ba problème ba kusakana te, mabomo pasi, balalite ebele na basi mabala. Na mibali na ba célibataire boutoua lelo sur 2 jours yo ça ne tient pas debout, donc rien ne va. Tokoyoka nazana isenga makasi nazobima kuta wataki epande konanga ojo yebaka eti bobuka komela kuna najeson nake musala te dejo buka musala tika pa ba resultat na tiki ba makamna bina ko ya Canada niko azozonga mon cher ozo akshasa azozonga Kinshasa ozo akshasa yo banofinga kabila za Rwanda kuna ba ukanga yote naya singa kabila za Rwanda yo bano bofi yo voti kabilo bela kimbo akumwanza lobagani abogani aloba itike kabila za mwana na bango alors yo kanga kai yo ngo changer yo tiko selo yo ngo changer tiko kabila za Rwanda ngala ilio tepe kaza Rwanda kabila za Rwanda na nini yo banda ko bakila za Rwanda no yo kana mon cher lelo tuzala homme d'état comme bangana te na yo na te Ravi ale sura na tunyo
Bandeko boyoki ndeko Kayembe Moluba azaki combattant abana koloba ke Kabila aza Rwandais. Lelo ndeko Moluba awangani Kabila azane sur Rwandais te. Donc aza kosala bappel bokita na Kisasa boko travailler na Kabila mais bandeko bozo la même président. Bandeko boyoki ndeko oyo azalaki soki candidature ne soki eza na législative azalaki numéro 97 mais kuna sikoyo elongi na ye ezoki nomona nanga soki na 94 donc à comprendre te ya wana bomoni ndeko asiliki pena na ndenge osakana te na ndenge pena mokete donc alobi c'est incroyable. Bandeko boyoki apesi kombo na ye pona ye aza na basi soki évêque soki nani pona ye président na biso ya république eza toujours monsieur Martin Fayulu. Donc bandeko bonoyo ka biloko ya mike mike. Bandeko eloko tozo sepela na yango eke Congolais afungami miso
bande konanga bozana nesengo ke congolais a fongone miso même bana mike bazo fongola miso bazo yeba déjà que non 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 il y a quelque chose qui ne va pas bande konanga na musala nzambe to ko récupérer mboka bo garder foi to ko récupérer mboka biso ba oyo to ko lala ça ne va pas on est tanga makambo nzambe non nazuya nanu awa mais heureusement pe nzambe azo tikanga te ba disciple nanga bazo toujours ba enseignement donc mutu tout moté mais ko beta soki nanu atali makambo ngezo lekate azana kimia te mais dikamote bo continuer toujours koyoka. Bonjour à toutes et tous. Martin Fayulu est-il le nouveau président de la République démocratique du Congo? L'Église catholique congolaise affirme en tout cas qu'il est le vainqueur du scrutin de dimanche dernier. L'Église qui avait déployé des milliers d'observateurs électoraux dans le pays et qui vraisemblablement veut bousculer les autorités. Ndeko tozo kende kaka. Tozo lembate. Bandeko wana ezalaki bandeko na biso ba Congo bazalaki na mwa likambo koloba alors tosilisite oula tosilisite toza ko continuer toujours na koyoka bandeko na biso ndenge baza ko s'exprimer. Bandeko toza ko continuer koyoka ba intervention ya Aujourd'hui, le Lumumba pouvait encore être en vie, même s'il serait vieux, il serait quelque part en train de donner conseil aux Congolais. Voyez bien, nous avons perdu beaucoup de gens dans la politique dans le Congo. Pour la désordre de la politique au Congo, c'est pour ça qu'ils sont balinga pour Samaka. Bozaka na simatiseke di pour la sentiment. Sentiment moi ya nini ngo bozana ngo. Yo mo téléphone vanda ka au réseau là. Soki yo ozana Kasai, tala ma massacre oti ko leka na Kasai wana. Ba bomi ba to kuna.
les chiens. Si Tshisekedi reste, peut devenir aujourd'hui président de la République démocratique du Congo, il collabore toujours avec Joseph Kabila. Pourquoi vous voulez les soutenir? Bino Congolais pour nous besoin aveuglement à makasi bon. Pendant que vous perdez battre dans la politique, il y a besoin de ça la masseki. Oyoki, besoin ça la masseki à saboter à battre, nous besoin de bango battre, besoin de bango ba opposante, ba kosa kabino, côté besoin ça la opposition. Nous on n'est pas distraire bino. Ce qui est bien Tshisekedi perd à pas na distraire ba Congolais. Peut-être l'heure mais le Congo est mon la lumière banaka. Biso nous tout aux na Tshisekedi. Asa on a bon biso na sima kuna ke. Azu ba mbongo na bango ba billion baza na ba fwa na ba famille na bango. Eloko ni na moye ye Tshisekedi asala ata na mboka na ye wana. Oyoki, moi na missionnaire na tambola. Même Etienne Tshisekedi anta kutu mboka na ngai akoko na ngai kasavu na so ye sabili. Esa kutu bien. Na mboka oya yi. Eloko ni na moye asala kuna. Voyez un peu les honorables du bas Congo, les bavunguma mpeso. Sauf que na mboka bavunguma mpeso na village. Comment na villa atonga? Ndako balakisi nga Etienne Tshisekedi atonga soki na tala yango na feki. Les bavunguma mpeso ont construit des écoles. Soki obandi kotambola na nini ti okoma bakisombeki ya kumwisi omona bato ebele badokolo makambo basala. Ye ndenge asala eloko nini ata na mboka na ye kuna. Ata ekole apamba oyo atonga yango kuna. Siko bino bozaka aveugle, soki bino mpe baluba bango bozokende kolandaka moto moko aza aveugle. Vous ne pouvez pas faire un effort pour botombola leader mosusu. Bino nyonso boza baaveugle bozolandaka ka moto oyo asala parti politique na ye eza mpona famille na ye bazozwala bango bamilio. Biso deja ndenge toza boye tosi tolamuki miso na biso eza kofongwama. Miso na biso eza kofongwama. Omoni Tshisekedi na bino nakokoma président te. Ndoto wana bozolota eza ndoto oyo kosakosa alotaki azokanisaki aza na mai nzoka nde deja aza na libuma moto akozwaki bokonzi wana te lobaki nzambe yango ye aza contre bakongolais ayokaka bapriere na biso te me nayebiki ayokaka balosamo na biso ya mbalo tozobima na libulu oyo ya monene oyo batikali kotia biso ya aveuglement na ye Etienne Tshisekedi le père batikalaka kotia biso ye Tshisekedi fils ndenge aza wana azokanisa kutu te papa ne aza na moke tala ndenge bato mosusu baza na motema makasi soki bana mosusu alingai kutu asamele ata na makambo oyo te amona moto oyo abimisa ye na bare na ye afandi kuna na morke banda afanda na morke kuna na Belgique ye awa azowelela mbongo azowelela kiboko mbongo yango apre bakendaka nango wa soki bato moko boye batelemaka babanda kozwaka mbongo au nom de peuple congolais bakosaka biso ke baza baopposant nzoka nde baza na bango baopposant te otika bamakambo bozoloba bamakambo ezopesa bato kanda soki bino bozoyoka mawa te omoni moto mosusu atelemi ya papa ne na mama ne famille nyonso to bakufa na banord kivu na basidi kivu na baufira kuna atikala ye moko alobokanisi ke ye akokende kosapoti bamakambo ya Tshisekedi wana mpo bato bakontinue kokufa na nord kivu botika bamakelele na bino wana bozosala laissez nous tranquille nous sommes en train de prier tozozela nzambe alingi afongola maboka bakongole mpo apesa kongole moko kongo oyo ya sika botika biso pardo ozoyoke soki boya kovanda toya kovanda oyo na baafrike du sud ayo tozoliaka baniala oyo ya bamoin cher wana bambongo komeme tozala bafutaka biso peut-être qu'on pourrait encore être mieux si on était chez nous au pays botika bamakambo na bino oyo Tshisekedi allez vous faire voir ailleurs na Tshisekedi na bino azoleka président te toboyango nanga na boyango na baoyo nyonso balingaka kongole baza contre makila ebanda kotangakatanga toboyango akoleka te toboyi totala soki nzambe azali to azalaka te osengo balobi boye o basali boye ye bazongisi boye basali nini bazongisi nini baresultat eza na maboka bakatolike yango nde tozozela babiblie mpo na biso akoleka te soki aleki malamu kutu trouble na trouble ndenge ka bemba alobaki wana bandeko bomoni kolela ya mwana mboka Bobe wana Tshisekedi azoloba batitre académique na ye hein. Sa place n'est pas là, c'est un
imposteur. Sa place est soit en prison parce qu'il a triché, soit en dehors de la session, mais en tout cas, elle n'est pas là. Et nous nous battrons pour que cela arrive. Quand j'aurai terminé ma mission ici, je rentre au Congo pour continuer le combat sur le terrain. Il doit partir, c'est un imposteur. Je le dis. Bandeko wana bauti koyoka ezali Chilombo aza koloba na Kabila. Que Kabila c'est un imposteur, il doit partir. Voilà. Aza déterminé ya koloba na yeke aza imposteur rwandais, il faut akende. Quel que soit ndenge nini, il faut akende. Donc voilà, makambo oyo ezako leka na mboka na biso. Voilà. Bonjour bandeko nanga na ye lisusu to mobiliser peuple congolais samedi to bima to tondisa banzela ya Paris. Pa samedi to bima penza massivement koleka ndenge to bima na ba concert. Félix Abengi Kanambe héros bandeko nangai. Héros pour exterminer peuple congolais. Héros pour bomber aussi na tata na ye. Héros pour décorer Karine Lokosa pour bomber aussi na Kinshasa. Héros pour violer biso ba bébé à 18 mois. Héros pour violer ba bébé à 3 mois. Félix Abengi même pas docteur Mukonge héros azo réparer ba na biso na est. Félix Abengi Kanambe héros pour na nini. Pour ba Matisi Ngomba salité na Kinshasa. Pour Congolais comme les peuples les plus humiliés de la planète. Yango Félix Abengi peuple congolais héros. Félix Aboy cause la vérité de urne. Félix a qui qu'on négocie pouvoir na Satan pour détruire sa nation. Mande kolanga congolais nyoso yo kapasi. C'est pas le problème de qui Félix Torini mais démarche à Félix il est très très mauvaise. Bah acte Félix a opposé, elle est très grave. Congolais nyoso bima il faut que ba résultat oyo la contester. Il faut qu'il y ait la transition sans Kabila parce que Félix égale Kabila zazo baté. Chadar il était une échantillon seulement. Bon, Kanambe soit ngai kotsa penza d'offense sur nga uzwata matata mponyo obeminaku. Mais azwa ki Chadar parce que yebe azana Félix na ye. Ba Congolais s'il vous plaît zamboka na biso. Bano bazo violé bazaba na biso surtout les mamans. Boyo kanga ndeko na bino mwasi bolanda mutea mabete. Boyo kangai. Il faut tout les résultats ils allaient contester. S'il vous plaît. Bazaba peuple na biso. Bazaba ndeko na biso. Félix Aza échantillon, il faut résultat où ils allaient contester parce que Félix Aza mon peuple, Aza l'autre côté devant Kanambe. Kanamba bata minasima Félix. Félix Alinga détruit nation congolaise. Kanamba Alinga sili sa nation congolaise au travers Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Félix ceux qui tuent l'ombo, ceux qui n'ont pas évité. S'il vous plaît, bandeko. Merci. Ça fait mal, bandeko nanga. Bokoyoka papa Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il représente ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef était un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Qu'est-ce qu'il représente ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef était un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Bandeko oya suka wana boyoki ezali mongongo ya les défunts Etienne Tshisekedi et puis na mongongo ya
n'est-ce pas, il y a Félix Antoine Chilombo, boyoki bato batindelinga ngondenge balobi batie biloko na bango wana balobi trahison. Donc il a trahi aussi son père. En définitive, Colonel Nanga alingi a annulé l'élection. Ba résultat wana comme ça to reprendre l'élection mosusu mais que la sécurité pour senga mbongo et que senga ba 2 ans ba 3 ans ce que senga ba 2 ans ba 3 ans mbongo ko fana ndeko na te sa président alors et que la continuité ya Kabila akendeke bande ko ngai na yeko remarquer que ba Rwandais ba liki biso na mayele na musika on dirait biso ba congolais mutozo comprendre rien ba luba ba sepeli mais ce que ba nile ba résultat wana soki Colonel Nanga na munoko na ye abandi kolobalika moko anile ba résultat, cela veut dire que à comprendre que qu'il y a eu tricherie parce que soki pena ba résultat is correct na munoko Colonel Nanga ako bimisa likambo ya annulation te mais soki bimisi yango azo comprendre que te bango kote na ba gagner te mais likambo te bandeko ndenge na yebisaki bino ba o bazola ndangai soki yona na s'abonner te ndeko tango aussi saka kotala fina côté ya s'abonner tchaka musapi po longola esili comme ça surtout zuelo ko moko ya rapide tango tozo bima tozo tchango mbala moko pe yozo zwa yango naza osenga bandeko na bangala bandeko na baluba parce que quelqu'un baluba baza contre makambo wana parce que ba uti ko benganga naza osenga na bino bandeko baluba bandundu ba Congo bato bangala Maniema partout soki na no s'abonner te sala noki ocha musapi o s'abonner comme ça nga na yo tozalaka soki eloko ebimi mbala moko ozwi yango ezala makambo ya nzambe ezala makambo ya mboka ndenge za se dérouler bandeko nanga merci nzambe apambola bino tokutani mbala ya sima au revoir.